Bonsoir à tous. Bonjour, na baenyo so bakomo na message au lobby. Vraiment bandeko soki bomoni présence tangai na tango oyo. Ezali kaka pona leka un peu ko confirmer na bandeko nyonso bazo benganga de partout pe o bazo komela ngai. Ngai pe lokola bino na fongola ka Facebook na moni message. Maramona susumuki mais pour na me rassurer na eko benga bandeko nyonso baza na France na bengi na France pour na zo quand même moi confirmation et ba rassurer nga effectivement eza ya solo que vie na biso président na biso collègue na biso maître Pai Mangbaou mais Jacques pour les intimes auti kotika biso na mokolo ya lelo dimanche 3 mai auti kotika biso vraiment bandeko eza pasi mingi pe ezosala pasi kala te awa na décembre ya année passée tout tayi kokufela leki na biso ndeko ya biso Chiko Pululu et non lwela na mois de février lisusu awa oyo eleki toye kufela la lisusu Dadi Dikambala milimo na bango epema na kimia et pasi wana esili nanu te. Voilà maintenant awa na poto awa toye kozwa lisusu sango ya mawa na mokolo ya lelo Maître Pai auti kotika biso na ebite bandeko eza pasi bon tokoloba kaka pona nini ba artiste mais non ya ba artiste yebana parce que toza ba bon public yango yebana kaka soki bimi baramo eza kake mais effectivement selon ba source ne na yoki que non abelaki mais na koki ko confirmer que parce que na ebité ce qui maladie nini na ebité pour un témoignage mouké Maître Pai Grand Yaya na ebie bien aza mutu moko bien tolo ba kaka te malamu wa mutu soki atiki biso. Mais effectivement na ba oni so bafana na ye na ba acteur oyo bazala na groupe na ye azala encadrement bien et moi personnellement n'a pas chance ya ofana na ye parce que j'ai dit à diriger aussi ma pièce à théâtre où il y a joué et pas Major Zolo Zolo na les amis du théâtre tout ça là qui est Tumba na code a joué qui acteur principal ngai na komaki yango pe na dirijaki na quel susu na groupe sano ya ya lolo ayo jouer na biso na Maxi Bondoué approuva ki batara na ye Alexa biso le meilleur de lui-même Alexa ki biso ki professionnalisme na ye en tout cas elika ki bien c'est un bon conseiller après ça m'a pe ba conseiller trop na musala oyo ba souvenir belé na poto pe une fois na Paris to kutana ya na épée to solo yaki il est bien na ebi que ba rencontre est un peu difficile parce que na moment oyo surtout biso mtoza na poto awa to na ba confinement pour na COVID-19 oyo biso nyoso toyebi ba rencontre un peu za pasi na ebité soki tokosala nini lokola kufi lelo peut-être car na ba réseaux sociaux
ndeki tokozwa quand même ba suite ya ba programme nyonso. Nayebi ke awa na poto ba rencontre na biso mingi esalemaka na France, parce que la plupart ya ba artiste ndeki toza na poto tokutana na France, bamisu mpe bakutana na Belgique. Biso mutu toza musika tozalaka obligé ya kokita bakote wana. Yango wana tokosenga kaka na ba collègue oyo baza na France, association na biso As Bomoko avec le président Jean Molayi. Nayebi ke Jean Molayi siko na minute oyo azali na Kinshasa, na bandeko bazali ba président Mimi, ba Jani Fay, banani nayebi te soki organisation ezala ndenge nini. Na quel susu na Aimons Nous Vivants avec le président Douche Kapanga, ba Ans Luzolo, ba Mike la Duchesse, donc biso New York ndenge tozali, ba Zigura, ba Apofirenze, ba Sami Mokili, ba Papi Kader, na ba Bibish Tuseku, ba Metampinga, ba Domaze, biso nyonso de partout, ba José de Londres na Suisse, surtout José Yomoko Yebi, Maître Pai azalaki président na yo, azalaki na groupe na ye. Na yebite soki toko s'organiser ndenge nini malgré COVID-19 oyo. Na bandeko nyonso oyo bazali de partout, ba fan na biso bozala de cœur na biso, parce que ezali pasi ko perdre icône monene neti Grand Yaya, eza pasi mingi. Na bandeko bazala Kinshasa, toyebi ke période eza un peu difficile, même ata topesi ba instruction toyebi te ndenge ezala Grand Yaya akei. Baya Nicole Bakata, baya Gabi Gabriel, ba Bijou la Reine, bolega na école wana. Bon mikana on peut s'organiser malgré deuil eza côté on a poto. Bon mikako s'organiser kuna na ANTPC pas président Mafsumu. Boye bana ko s'organiser pe. Donc tout la nanaka ba programme lilaka o yezu biso ele kamalamu. Na ebite pasi ezali, émotion ezali, bo comprendre ngai. Na kosenga ka kimia ezala na kati ya mitema na biso, surtout na famille. Madame na esika azali na bana toyebi ke choc ya makasi, pasi ezali parce que liwa soki kwei to santaka o ezali ya Seattle. Na ebite soko za kuna soko si ozongi, na ebite wana za mutu na yo, yo mo yebi ya za mutu na yo. Bosimba organisation kaka. Donc biso toza musika ba programme nyonso tokolanda yango. Tokolanda yango kaka ndenge nyonso bopesela malgré confinement, malgré ba déplacement ezali te. Toyebi te so tosala nini. Bandeko to éviter koloba de gauche à droite. Oya tie mutu na se azali mutu munene na théâtre congolais. Aza mutu munene, aza icône, asepelisa de partout, asepelisa mutu nyonso, asepelisa mutu nyonso. Mingi akolobeza te. Grand Yaya, Maître Pai, molimo na yo epema na kimia.
soki bokuta na kuna esika tokendaka bandeko nyonso po baza kuna bayamba yo pe molimo na yo epema na kimia nde kaka elobamaka surtout nde kaka elobamaka l'artiste ne meurt jamais. Graya ozali gravé na kati ya mitema na biso. Que ton âme se repose en paix. Merci.